na mokili omona makambo bandeko na ngai awa tozali na route Matadi na Meteo na commune ya Ngaliema précisément na Delvaux. Mwana ya mwasi oyo bozali komona za kotundu kaka akwei peve ya longo te auti koboma mwana na ye moko na sizo pe na mbeli oyo kaka ndenge bino moko bozali komona na baimage oyo andimi na ye komema 9 mois ya ofele ezanga lifuti likambo ya pasi pe mawa ya komona bebe ya 2 semaines akei kaka boye oyo bamama ebele baza kolalela baveye bajeune bamatakita na mangengenge pe luzizila bamisusu bazokende tina bandako ya nganga kaka mpona koluka mwana kasi boyoka pe ndenge nini population ya quartier oyo baleli na mikro ya les étoiles de la communication. Papa likambo ekwei awa toza na Meteo mama moko ayeki papare na ye na mwana bebe bapare bazalaki te ntongo ye soki babakoswana mobene soki nini abomi mwana kata ya chambre atui bedo 6 ans panzi mona michopo nyonso eza siko ntango bandi kobima boye bagarde batuni ye mwana aza wapi batali na makila bakota boye mwana deja misai kuna pasoli mwana nyonso etamikala mingi ta ba 13h atoza na Delvaux Meteo obi boye mama wana muswahili fo akota prison tomona ye kuna na prison mama muswahili asakrifise mwana akomi docteur abotaka te soki ye biso bana mobali totelanga toluka misala mwana wana kozala président wana kosunga biso bakongolais bamama oyo basala makambo boye nzambe abini bango mpe mwana mwasi wana na bina ya komona mote tala azo yanga na boti azo ya ngai na boti naza na bana 6 naza na bakoko na ngai 10 masali mabe na boti mpe na boti lisusu bana akasi ye yango na baswahili papa nazalaki biso totekaka libanda awa papa sikoyo tomoni kala babimi na mama wana boye makila na maboko o nini o abomi mwana papa tokoti kuna na kati tomoni mwana misoko libanda conseil na opesa bamama yaya ata poti yango eleki koboma te tekata mai okobokola bana basiko baoluka bana bazolala na besis mpona kolukanga bota yaya tika ete mwana ana molimo lekipe epema na kini naye kokanga mama moko auti koboma mwana na ye atubi ye mbeli apasoli ye ngai nazali commissaire supérieur adjoint commandant détachement ya Delvaux na compte ya groupe ya lutte contre la criminalité des stupéfiants. Alors nazozwa sur ordre ya procureur nazozwa mwana namema ye na morgue ya mama ye mobomi nasi nazwi ye audition ezo continue et après toko transférer ya qui de droit. Oui, biso pe tozalaki awa na bureau tozalaki na bureau bauti kobenga biso na telefone balobi tokende na quartier Meteo villa 42 quartier Meteo commune Ngaliema esika touti kozwa madame parce qu'elle est mariée officiellement madame Ngimbi Ben azali âgée à 27 ans auti koboma mwana na ye à l'aide ya couteau Monique Mbeli na à l'aide d'une paire de ciseaux ou a outi kosala opération ya mwana na ye environ une semaine. Maman aza ko présenter basini moko ya psychique aza koloba te omoni aza na discose aza juste troublé omoni basini aza ko se présenter wana azo koka koloba te azoloba telema ka kombo na ye esika vandi kombo na ye Ngimbi Beni azali âgé à 27 ans. Voisin muzuri oyokisi ba mama soni po ba mama ne babongana bana pe babatelaka bana malamu kasi yo komiti na niveau ya kosala mwana opération boye omona wapi mwana alela papa alelaka nde mama dossier oyo ezo mérite prison.